Voilà, bande konangai toye ko sala kaka petit analyse. Vraiment eza pasi pe mawa kotala ba video ebele bande ko batindeli ngai eza pasi pe mawa. Babomi bande ko na biso na prison ya Makala. Babomi bande ko na biso na prison ya Makala, plus de 250 personnes. Bakufi na prison ya Makala bande ko na ngai ezali image ya pasi na mawa. Bande ko na biso ya Congo kotala mboka na biso. Façon makambo tambola vraiment eza pasi na mawa kotala bande ko na biso oyo batiki mokili kaka boye likolo ya ba conflit politique, likolo ya ba intérêt ya ba politicien basali biloko na bango po babimisa ba prisonnier na bango. Bande ko na biso oyo bazali ba innocent, peut-être bazali pe na ba dossier na bango ya gravité. Bande ko bakufi kaka boye, bande ko batiki biso kaka boye, esali pasi pe mawa, vraiment esali pasi pe mawa. Communauté ya mboka na biso esali pasi pe mawa kotala makambo oyo ekwei na kati ya prison Makala. Bande ko na ngai prison ya Makala na minute oyo ezali en danger parce que bande ko na biso bakufi plus de 250 ndeko batiki biso kaka boye toyebi te soki tozokoka kodirige mboka wana te biso ba congolais totikela ngata bapaya badirige biso parce que biso moko vraiment tozokoka na biso kodirige mboka wana te. Na prison batiaka ba prisonnier wa ba criminel na ba prisonnier tia ba kankokolo ba kanchachi. Kuna peut-être soki bozui ba prisonnier ya bongo botia bango kuna peut-être makambo boye koya te. Donc eza pasi pe mawakotala ba image oyo ya bandeko na biso. Plus de 250 prisonniers batiki biso kaka boye ezali pasi pe mawa, ezali pasi pe mawa, ezali pasi pe mawa. Bande ko bokomela biso bobenga biso na numéro oyo eza affiché wana, vraiment eza pasi pe mawa. Bota bo sala ba commentaire comme ça totanga ba commentaire ya bande ko nyonso tout ezali pasi pe mawa. Kota la guerre ya este toza na solution moko te, lelo ekomi lisusu likambu ya kobomaka batu na ba prison ya Makala. Est-ce que sacrifice inabino? Est-ce que sacrifice inabino oyo bomoni ezali ya ko sacrifier peuple ya ko boma peuple na prison ya Makala? Nde sacrifice bomoni bino ba konzi bo sala yango wana? Vraiment likambu oyo ezali dossier moko grave, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe bozali wapi dossier ezali ko yinda na prison ya Makala. Vraiment eza pasi pe mawa bandeko na biso oyo peut-être batikala kolia tambongo ya gouvernement te tozoka. Il paraît bato bayaki wana bayaki na mission ya kobimisa ba Rwandais. Il paraît bato bayaki wana bayaki nde ko libérer bato oyo basalaka coup d'état. Toyebi te version normale nano tozui te tomoni kaka chaki nde kwazo pesa version na ye. Ba mususu balobi ba prisonnier nyonso oyo basalaki coup d'état na Christian Malanga bango nyonso babimi bayaki nde pona ko libérer bango. Bato mususu balobi mission wana ezalaki mpona kolibere ba Rwandais oyo bazalaki na kati ya prison ya Makala. Toyebi te version normale, toyebi te ba video oyo batindeli biso ya plus de 100 et quelques personnes balobi ezali deuxième tour po camion ya liboso yaki ekotisaki ba prisonnier na mutuka, camion wana etondaki bakendaki kotika ba prisonnier bakendaki kotika ba prisonnier na ba prisonnier bakufaki na ba morgue. Après, on a ezali ba image ya deuxième tour. Toyebi te en totalité batu bakufi combien? Toyebi te. Pourquoi mboka na biso ba prison neti ya ba Makala ba dégâts ezosalema wana? Pourquoi la la prison ya Sikate na Kanchati? Parce que na Kanchati soki batu ya bongo baye bakuta ba force armée ekozala ebele moyen kobima peut-être ekozala te. Parce que o ezali deuxième fois après mwana semi tomoni lisusu événement mususu salami balobi salema ki bongo na 2h du matin. Tolandi ba autorité na biso balobi 2 morts ya pamba. Siko ba video o biso toza nango o batindeli biso oyo. Tomona bibembe ebele plus de 100 et quelques bibembe batu bakufi ebele. Siko tondimela ba autorité, tondimela ba image o tomoni. Bande ko na ngai o boza na Kinshasa bokomela biso na ba commentaire toyeba est-ce que tondimela ba autorité ou tondimela ba image o tomoni parce que da ba image o batindeli biso. Bolobi na balola caméra. Babomi bango esundeni. Babomi bandeko na biso na prison ya Makala
ba image eza awa plus de 250 personnes bakufi en désordre bandeko na ngai. Ndeko moko akomi awa na préféré na ngai Rwanda ekoma nango Congo. Mboka oyo eza kaka pasi. Mboka na biso eza vraiment pasi bandeko na ngai. Mboka na biso eza kaka pasi. Mboka na biso eza kaka pasi. Ba détourneur ya minene oyo bazoyiba bambongo ya l'État. Babiloko bozo komela bango na bandaku te. Petit peuple kaka ndazalaka le perdant. Kaka petit peuple. Bandeko bakufi ebele to omona ba image oyo bandeko baotindela biso gouvernement bango kuna ba autorité bazolo ba deux morts tandis que na ba vidéo oyo bandeko ba filmer na prison ya Makala to omona plus de 500 personnes ndeko akomeli biso bakufi plus de 300 personnes. 300 personnes. Oh là 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 là. To luka ndeko moko ya Kinshasa o ko copier numéro na biso abenga biso ata na WhatsApp aloba kombo na ete comme ça to meka ko solola apesa biso na version ya bien et ko sala biso bien babomi batu ebele papa ba image eza 250 muke madame awa pende ko mususu a confirmer bato bakufi baza plus de 500 personnes bandeko na ngai. Mboka oyo vraiment ezo mériter lisusu biso ba congolais to dirigeant te mboka to tikela batu bapaya. Mboka oyo ezo senga to luka mindele ba diriger biso parce que biso boko ba congolais ko benga bango ba autorité te. Est-ce que Kisekedi akoki kozala autorité? Ndeko na ngai bandeko na ngai nga benga bango ba autorité te bolimbisa ngai. Soki na bengi bango ba autorité bolimbisa ngai eza ba voleur en costume batindi su batu na Makala bakei ko boma batu na Makala ba voleur en costume bobomi petit peuple emso batu wana ba mériter ki pe kozala na Makala te. Emso bandeko wana ba mériter ki kozala na Makala te. Olanda pe ba dossier na bango emso eza ba dossier ezanga tina bandeko wana bazaki na ba Makala bato ba méritaki kokufa na Makala eza ba détourneur ya mbongo baza libre ba petit peuple oyo kaka problème ya muke botindie na Makala. Tala ndenge bobomi bandeko na biso bandeko wana basali bino nini? Bandeko wana est-ce que ba mériter liwa ya pasi boye koya kokotela bandeko na biso na prison na 2h du matin koboma plus de 500 personnes eza pasi pe mawa. Tozo luka ndeko na biso moko ya Kinshasa abenga biso eza likambo ya pasi, eza likambo moko choquant. Ndeko nini yo azali na Kinshasa o ndeko akomi gouvernement congolais de vampires, gouvernement ya ba vampire bandeko na ngai, gouvernement ya ba vampire bameli makila bandeko na ngai. Ba video oyo nakoki kotala yango te naoki pasi na mawa. Seke biso oyo tokotaka pe ba prison ya ba Makala tozalaka nde na kati ya risque. Ok kozala na prison ya Makala eza nde vie na yo eza na kati ya risque. Jour ba okotela bino, jour ba boma bino. Oyo ezali ba sacrifice. Bandeko tozoluka totuna likambo yango eza nini oyo esali occasion ya ko boma bandeko na biso ebele boye. Version ya malonga ti siko tozozwa te. Bandeko boza na Kinshasa, bandeko boolanda biso, bokomela biso na message bo expliquer biso makambo yango. Patrick Muya ya lobby, Patrick Muya ya porte-parole ya gouvernement assuré biso ke batu bakufi mibale. Ba video oyo tozali komona, tozomona makila ya batu eza ebele, batu bakufi ebele. Ndeko na biso Patrick Muya ya soki ozosala ba video pona kokosa biso eza pasi pe mawa parce que ba video oyo tomoni bandeko na ngai oyo bozolanda biso ba video oyo tomoni oyo bomeka ko expliquer ngai ken piana est-ce que ezali ba video ya pays mususu nde basali montage baotindela biso ou bien ezali ba video pene uti na Makala bandeko na ngai est-ce que ezali ba video ya mususu ya Soweto te bino botindi bolobi komi ya ba congolais bandeko na ngai esa la pasi kotala kolamuka na tongo boye okuta ba video ya mabe boye bandeko bakufi bandeko batiki biso ebele bandeko batiki biso ebele Patrick Muya yazali liboma ndenge bandeko bakomi azande liboma koma koki kopesa information ya ba image tozomona batu bakufi ebele boye
Patrick Muyaya kendo pesa information ke bakufi 2 personnes ya pamba eza pasi na motema kotala makambo oyo ezoya kaka na mboka na biso 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 mboka na biso na nzala ba souffrance transport pasi embouteillage kaka na mboka na biso nyoso ya mabe kaka na mboka na biso classe ya pasi na mboka na biso koboma kaka na mboka na biso bandeko na biso oyo bakotaki ba prison olandela pe ba dossier na bango boye batikala oyiba ta $10 ya gouvernement te emso ba dossier ka ya mike ba dossier mal placé ba dossier mso balandela kango te ba dossier mso balandela kango te tala ba prisonnier belé bakufi tala ba prisonnier belé o bakufi o bandeko na ngai ba image o na moni awa ba image o na moni awa ndeko na biso Patrick Muyaya lobi 2 personnes ya pamba nde bakufi yepo na ye Muyaya confirmer kaka 2 personnes est-ce que bandeko bozolanda ngai est-ce que ba vidéo o batindeli biso est-ce que ezali ba vidéo ya 2 personnes bandeko bozolanda ngai est-ce que makambo o Patrick Muyaya zoloba est-ce que ezali makambo ya solo ou bien Muyaya zokosa biso bandeko na ngai boyoka pe ndeko na biso Israel Mutombo papa sango makambo alobi awa papa sango makambo alobi awa ministre azo condamné ba magistrat soki makambo esalami boye ezali ba magistrat boyoka awa ndeko na biso Israel Mutombo makambo alobi eleki na prison centrale ya Makala vice ministre ya justice alobi ba magistrat de bato ba occasionné makambo eleki na prison centrale ya Makala ebangi singa cette déclaration mais yango nde alobi motala pe image la situation où elle est la prison centrale ya Makala vice-ministre ya justice a lobby ba magistrat de bato ba occasionné makambo elle est la prison centrale ya Makala et bangi singa cette déclaration mais yango nda lobby monta le pays image nous voulons dire que le premier responsable de ceci ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici. bandeko na ngai mboka na biso ezalaka neti na gouvernement te bazwa décision kaka soki problème eye prévention ezalaka te kaka soki problème eye nde baye na bafrançais ya milai bafrançais ya milai nde ebimaka soki problème eye nde bafrançais ya milai ebimi soki problème eza te bafrançais kuna tomonaka yango te eza pasi mpe mawa kotala mboka na biso oyo eza pasi pe mawa kotala ndeko na biso Patrick Muyaya kuna pe azo confirmer que bandeko bakufi kaka mibale en tout cas eza pasi pe mawa oyo abengi biso wapi oyo azobenga biso wapi ndeko oyo azobenga biso wapi nayebi te soki wapi tozuka tozwa ye abengi biso na Belgique ndeko oyo abengi biso a partir ya Belgique mais tomoni ndeko azokata toluka toyeba ndeko Belinda azokata vraiment eza pasi pe mawa kotala makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo mboka wana en tout cas eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa kolala kolamuka kotala bibembe belé oyo tomoni lelo na mboka na biso eza pasi pe mawa vraiment guerre ya este tozokoka kosilisa te mais bozwi lidusu mosusu bofungoli ya koboma bandeko na biso na prison ya Makala ezali pasi pe mawa totie numéro na biso wana bandeko ya Kinshasa bokomela biso pasi na motema biso ba Congolais nzambe po na nini boye mawa mingi biggest love Mosombo na komeli biso bongo vraiment eza pasi pe mawa kotala oyo ezoleka na kati ya mboka na biso Congo eza pasi pe mawa kotala makambo oyo ezoleka na mboka na biso tozwa nao bandeko balobini. Ce sont les prisonniers qui ont de la visite, il faut aller derrière là-bas. Oh, donc ce que Boujaki a ce n'est rien, mais ce qui se passe c'est tellement très grave. Il y a les gens qui mangent leur propre chair. Ils mangent les excréments.
ils mangent le vomissement. En prison? Mais oui. On les appelle les isolés. Les isolés? Mais oui. Ils n'ont pas de visite. Quelle nourriture qu'on donne là-bas? 2 à 3 fois par jour. Bon, arrêtez, non? On donne à quelle heure? Moi, j'ai fait 55 jours en prison, on donne à quelle heure? On donne la nourriture à 15 heures, c'est fini. D'abord, à 17 heures, on ferme les portes. Y compris les portes des pavillons. Vous allez entrer là-bas à quelle heure pour donner la nourriture aux prisonniers? On leur donne à 15 heures. C'est pourquoi le pays ne marchera pas. Tout n'est pas dit. Il n'y a que des mensonges. Kadila dit, on a tout raconté sur la République démocratique du Congo, sauf la vérité. Et nous qui disons la vérité, nous serons maintenant obligés de tracasserie de ces gens au lieu de trouver solution à nos confrères. Oui, qu'ils soient inculpés, ils ne sont pas quand même des diables, ce sont des êtres humains. Pourquoi nous avons mis le premier article de la Constitution sur l'état des droits de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas que c'est quelqu'un à l'époque, derrière moi, si j'ai eu encore la passion d'aller faire les droits, parce que je lisais beaucoup en prison. À l'époque, il y a des gens qui quittaient la cité, qui fouillaient la cité pour aller en prison, puisqu'on mangeait bien. Il y avait les courants, tout moment, il y avait de l'eau. À l'époque. Bino bato boganga chaque jour, mboka na biso ezalaka dirigé par ba Congolais à des pères et des mères. Bande ko na biso, tout le monde na États-Unis d'Amérique, ba Obama pe ba dirijaka ba mboka wana bien na États-Unis d'Amérique, azalaki pe américain, il y a les pères et des mères té hein. Tout le monde a ba payer belé, ba obligeaka des pères et des mères té hein. Lelo to sibira des pères et des mères des pères et des mères to lukaka bazala na nteti ya mboka. Tala makambo ndenge to sibi. Muya ya mérite la pendaison ndoki. Botala makambo o to sibi. Biso batoto ganga kamboka oyo, il faut des pères et des mères, de basimba makambo. Ba des pères et des mères, est-ce que bazana capacité ya ko simba Congo wana babongisango? Car des pères et des mères, 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 des pères et des mères. Des pères et des mères, des pères et des mères. Mboka ils ont avancé des pères et des mères, des pères et des mères. Il n'y a pas ça. Mais aujourd'hui, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Même pas mourant, mais un enfer. Je vous dis, hein, moi j'étais au pavillon 5. Le gouverneur qui était là me dit, appelle ta famille. Ouais. Qu'on t'enlève d'ici. Tu vois le pasteur qui est là-bas? Ouais. Il me dit, tu vois le pasteur qui est là-bas? J'ai dit, oui, je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu as vu à son visage? J'ai dit, j'ai vu les cicatrices. J'ai dit, oui. On va te faire ça comme ça. Oh, oui. La violence, j'ai appelé Mimi Ngunda. Je me rappelle, une fois, je vous ai appelé, vous étiez en prison. J'ai reçu. J'ai appelé Mimi Ngunda, catastrophe. Je dis, viens monter du pavillon 5. Elle est venue la catastrophe, la pauvre. Payez $100. Oh, donc, on paye l'argent là-bas. J'ai quitté le pavillon 5, je paye $100 pour me trouver au pavillon 8. Si tu n'as pas de la famille, les gens meurent chaque jour là-bas. Je vois aller au dispensaire. Les gens meurent chaque jour. Le nombre de plaies qui sont. Il y a les gens qui mangent la chair comme ça. Ceux qui n'ont pas à manger, ils se mettent là. Voilà, ndeko oyo azalaki pe na prison alobi bato kuna bakufaka chaque jour bandeko na ngai. Bato bakufaka chaque jour. Tomona bandeko mususu na ba pays mususu. Bino kuna slogan na bino kaka des pères et des mères, ba des pères et des mères oyo ba ko kelo côté oyo. Ha, soki to bito tanga ba président ya monde. O bazalaka ya ba des pères et des mères. To ka Kagame aza Ougandais hein. Mais à diriger à Rwanda, on a très bien. Kagame aza Ougandais. Vrai Ougandais. Parce que biso on a peut-être aux ba camarades ya ba Rwandais, to ba camarades ya ba Rwandais belé. Parce que biso Kagame c'est un Ougandais. Mais à diriger à Rwanda, on a très bien. Président angolais aza Congolais. À diriger à Angola, on a très bien.
Oleba luka bato baza compétent na makambu ya simba mboka bino bo luka bo les pères et des mères des pères et des mères poto za la bien. Bato ba kufi na prison bo loba des pères et des mères. Bato ba ngwana ba kufi plus de 500 personnes na prison. Des pères et des mères ils jouent dit. Des pères et des mères et jouer rôle nini des pères et des mères. Bato yo balakisa bino bonne gestion. Neti ba Moïse Katumbi bino boke bimisela bango ba passeport oyo tozalaki ata na besoin ko mona yango te boke ko bimisela batu wana ba passeport boke ko bambela ba nationalité ya ndenge na ndenge poka kabino bo fandela kiti wana mboke kende kaka na enfer mboke kende kaka na enfer mboka ane kende kaka na enfer bande ko ebele boye bakendo tika biso ka boye likolo ya insécurité ya mboka bande ko ebele ya batu boye bakende ko tika biso ka boye ebele yango ya batu boye to trouvango normal. En plus na mboka na biso batu ba kufa ebele boye pas même idée nationale ko salema te dei nationale ko salema te soki ebembe ya moyibi moko ya moyibi moko ya gouvernement kufi ebembe na ye ba ko exposer ngo na ba palais du peuple ba tela ngo ba moyen ebele ba leli yango avec honneur. Petit peuple oyo kufi ebele boye ba lela bango pe na honneur te ba kende ko bwaka bango neti ba kende bwaka bango neti ba mbisi ya kopola. Tomonaki awa deuil national na Goma batu bakufa ebele tomona ata présence ya autorité moko te bakende ko assister bande ko bakufa na Goma. Mais tomona na matanga ya mwasi ya pasteur Soy Marcelo bakonzi nyonso baye neti yango nde ebembe ya solo yango nde ebembe oyo zo mérité kopesa honneur bande ko bakufa na bagoma wana likolo ya intérêt na bino personnel boza atina na bango te. Bino boze la ebembe ya mwasi pasteur Marcelo nde boye kotika ba fleur nde boye ko yambae me ba famille wana oyo ezokufisa batu na babombi na masasi na bagoma ba famille oyo pede bandeko na bango nyonso wana na prison Makala c'est lomboka na bakozala pere ko passer te eloko te bibembe ane ke bongo l'état kozo ka charge ya ba cercueil esili ba famille wana bakopesa bango eloko te. Toza na kati ya lifelo ou bien toza na mokili normal. Ba famille wana soki ba opesa ba famille wana eloko soki ba ko dédommager ba famille wana oyo ba pede ba ndeko na bango boko melanga na ba commentaire. Soki toza na gouvernement oyo eza capable ya ko dédommager ne fisc. Est-ce que dans le pays où bino bande konyo surtout bozola ndangai est-ce que ceux qui ba bomi batu ndenge ba bomaka batu bongo est-ce que ba dédommage kata ba famille bande ko to sala crash ya avion na mwana mukie na 2021 et na 2001 to sala crash ya avion batu bakufa ebele na ba biso ba oto bimana avion moko ezika na Lubumbashi na aéroport ya Lubumbashi na zala na kati o ezika na 2001 na septembre Seri Belnaden a bombardé les États-Unis nga zala na kati ya volwa parmi bato babika nga na bik na pe na bima na kati papa mboka na biso e dédommager biso na eloko te atendenge zalaka bosala ki crash bopere biloko ba dédommager bino ata ba soulager bino ata eloko te. Ndeko Fabrice a commis boye franchement c'est vraiment triste pour notre pays. Yemoko azanaye na Chine. C'est franchement c'est vraiment triste pour notre pays. Yemoko azanaye na Chine. C'est comme si à rêver ba voyage, c'est pas normal. Yemoko angonan. O azana Chine kuna na comprendre te? Na comprendre te ndeko na Fabrice Likombe. Ndeko na biso Fabrice Likombe alobi c'est dommage. Yemoko azana kuna na Chine
a préféré na ba voyage ya ki be pouvoir ya ba voyage ezana nyango mawana mboka na biso ba millions ebima kaka pona bato ba se déplacer ba millions ebima kaka pona ko soutenir bandumba bandeko bakufi wana eloko gouvernement ko bimisa ezaka mbongo ba cercueil esili bako dédommager famille te eloko te ya eloko te toana eta ya babebe kaka ndenge ndeko na biso auti kokoma awa die donné jo toana eta ya babebe toa mboka moko boye neti babebe wa mikende bazodirige mboka na biso ce n'est pas normal. Ndeko na biso akomi titi ayaki mpona ko distraire biso mawa na Chilombo mboka na biso caméra le ba million na ba million abeti 20 ans de prison pas même 4 mois libanda siko bantu wana nyonso to bakufi wana o bakufi na kamere nani ameritaki kozala na prison ya makala batu wana nyonso to o bakufi wana na kamere nani ameritaki kozala na prison ya makala kamera bimi mbala moko poste ya munene mboka na biso muta auta nezamba tuti batu na liboka tu na Kongo ba pesa ya poste tala ya munene bato oyo bakufi wana est-ce que basalaki makambo ya grave koleka détournement ya procès ya 100 jours c'est grave eza pasi pe mawa na mboka na biso ba prisonnier ba libanda bato oyo ba mériter liberté nde baza na kati ya prison ba détourner ba vivre en paix bato ya pasi nde bonyokola bango so nde botondisi na prison ba détourner ba na liberté ba dive Chikela natangi komboti alobi pona ko alobi chichi ayaki pona ko distraire biso en tout cas Chikela na sepeli fort Jean-Marc Kabundi leader très populaire yaza muta Jean-Marc Kabundi Chikela yaya baosala eloko moko te tala ndeko na biso Jean-Marc Kabundi likola ba vérité ye allez prison mais muto ayibi mbongo ebele président ya Assemblée nationale muto atelemeli vérité pona mboka kende bien boboki na prison osomona pena que un prisonnier ndazo diriger Assemblée nationale siko mbongo oyo bosala budget ekozala pas même 10% ya budget ya makambo bosala ba voyage totaki omona caméra awa po akende États-Unis d'Amérique na délégation ya bato asenaki 2 millions de dollars 2 millions po akende kaka tout auti obeta soki na États-Unis soki Canada na 2 millions nde bimaki na poche ya l'État mais bandeko bakufi balukela bango ka kwe moko boye babetaka baserke ya $100 soki bakufi 500 personnes ndenge boloba dépense l'État kosalela biso ezalaka ya $5,000 dépense l'État kosalela biso ekozalaka ya $5,000 batieli bango kaka camion moko ya munene batimoli libulu ya munene babwaki bandeko na biso liwana bango kutu nayebi te soki eza pasi pe ya bakonzi parce que soki ezalaki pena bakonzi na biso basepelaka na biso nde ero ba message important nde ero RTNC mobimba eza bloqué balobelaka sujet moko
Si les soldats boye ça la manette pas mondele mais bolemba ba mindele na information. Bolemba information na pendant une semaine. Tout est comme on ndeko moko awa abukaki prison à France, abukaki prison akimi boy. Toka mato il passe pendant soki 2 semaines, soki 1 mois. Ya lisolo ka ya moto ane zolo ba maka na information. Lisolo na ye ninga bomaki soki de police. Lisolo na ye na lisolo na ye. Mais bino mboke kufeli bato ebele boy pona bino kutu etali bino te. Mais soki kamere ndaki akufi ai togope matin. Togope matin ki kamere akufi. Hey! Yende mututi. Ye mutu. Biso banyama ye mutu. Ya kufi. Togope matin. Ki kamera kufi biso togope matin. Information. RTN Tsembala moko yesuit. RTN Tsembala moko yesuit. E komi ya bango. Batu bakufi ebele boye. Mboke fandi nango kimia. Ken. Bleki Mungudi na pesho bambote bele place ozali Bleki Mungudi Bleki Mungudi yo yebi makambo ele kana Kongo eza makambo ya pasi bande kona biso bakufi ebele boy normalement na pays où eza bien organisé banga ba pesa biso information correcte bon batu bakufi ebele boy pateki muya yo kendo kosa biso bakufi 2 personnes ba vidéo to mona bato bele bakufi boy boni lokuta boy koyo boni bino bokomo zo biso neti ba jouer ba bébé ya mikebo ya kokosa kosa biso bato bakufi bele boy yo o la biso le solo keza 2 personnes toza ba aveugle to mona te ou bien biso pe to mona te ba image ba otindela so to mona te ke bato bakufi ebele yo lobi o 2 personnes na ndeni Chikela badive chikela yo yebi badive chikela bo partager bato bakufi ebele na mboka na biso Congo patiki muya tika kokosa biso ke bakufi 2 personnes bato bakufi ebele na mboka na biso Congo tomoni ba image soki ba image wana o tomoni eza lokuta po expliquer biso ngona ba commentaire parce que awa tomoni ba image ebele pe bato baoloba pe masolo ke bato wana bakufi lelo na pays oyo eza bien organisé information tolingai tolala te balinga babanda kolobelaka makambo na kwana bazwi bato bakufi baala bao bato pamba RTN azolobela yango te tina nango te ane na tina nango te badive tikela partager massivement partager vérité eza te na makambo oyo bamosusu balobi yo eza na baprisonnier rwandais bazalaki na kati ya prison eza na groupe moko yaki mpona kolibere baprisonnier rwandais bamosusu balobi yo ezali bato ya Christian Malanga nde groupe moko yaki mpona kolibere bango babimisi bango nyonso na prison vérité na makambo jusque là eza te badive tikela vérité na makambo jusque là ezoyebana te badive tikela bandeko bakufi na kati ya prison na papa na biso Vital Kamerhe nani ameritaki pena kozala na kati ya prison wana parce que bandeko wana nyonso tu toyokata kombo ya mutu moko adetournaki mbongo ya leta te toyokata mutu moko adetournaki mbongo badive tikela olobi eleki na RTNC bonga namoni na ngai image moko balobela na RTNC te est-ce que batangi nombre ya bato exact badive tikela est-ce que batangi kombo ya nombre ya bato bakufi parce que ministre information kuna zo confirmer biso 2 personnes ya pamba nde bakufi filo ba confirmer biso 2 personnes ya pamba nde bakufi eza pasi filo. Eza pasi pe mawa kotala
mboka monene neti RTN, mboka monene neti Congo na biso, Dieudonné Joe. Batu bakufi ebele, Dieudonné Joe, avi batu bakufi ebele. Mais bango kuna événement le cas na 1h du matin. L'Ofod. Donc babi ezalaki na 1h du matin, nde batu bakufi ebele. Ya pasi pe mawa. Ajoute. Donc eza pasi pe mawa na o ezoleka na kati ya mboka na biso. Eza pasi pe mawa. En tout cas, ba dive tiketa, ba dive tiketa. Ah, ba dive tiketa. Bande kona ngai to partager massivement, to partager massivement, to partager massivement. Bana mboka o batiki biso. Bana mboka o batiki biso. Ezali pasi na mawa. Ezali pasi na mawa kotala bato bazo mériter prison. Baza libanda, baotambola na ba jeep. Bato bazo mériter kokota prison, baza libanda, bazo rouler na ba jeep, ba rouler na ba garde du corps, baosa makambo nyonso ba ambiance. Bato ba méritaki prison te. Na mela maya. Zai mai kaka baelinga mai na bae na omela mai bato baza libanda ba prisonnier nde baota mwana ba jeep baota mola na ba jeep baza à l'aise ba vivre bien mais bato ba mériter prison te nde bango batondi kuna na prison. Est-ce que beaucoup au Congo vraiment Sata comment nzambe na biso bieto biso nzambe ga ya solo nde nda talaka makambo eleka na Congo. Est-ce que nzambe na biso abosana Congo bia yebaka ke po moko pe ezalaka na mokili kombo nango Congo. Parce que tout le monde to trouver sous makambo normal te. Mboke koma neti mboka ya ba dessin animé. Congo na biso koma neti biso to sambelaka nzambe o to landaka film à dessin animé peut-être. Nzambe pena ya solo o akufela biso na croix. C'est comme si nzambe anatikala pona mindele. Biso to koma neti nzambe to sambela ke koza nzambe ya ba dessin animé o to landaka peut-être. Comment mboka na biso to koza na ba président de la République comme comment mboka na biso to koza na président ya Assemblée nationale comme natanga nanga kombo te na boyi nanga ba problème. Comment mboka na biso to koza na premier ministre ya mwasi comme comment mboka na biso to koza na ba détourneur comme ministre information aeli biso lokuta batu bakufi des personnes oza lokuta ministre oza mutabilobela pe hein soki Patrick wana oza pe mutabilobela. Tilombo et Kamere doit partir. Ah, Ndekoza a raison. Ministre information, yaka ko déformer information na yo pesibiso ya lokuta. Formation maltraitée. Oko sabiso zo biso basi na yo ya okosa. To pe ba yuma na hotel quand même ministre. To ba yuma na hotel. Oko sabiso neti bana mike boye, to ba video ya bibembeza ebele boye. Yoko sabiso ke batu bakufi des personnes. Ah, biso pe to ba yuma na hotel. To zo ba yuma na hotel quand même. Kongo ngozaka ya yote. Kongo mboka munene boye yoko sabiso batu bakufi ebele bongo yoko sabiso. Sikoyo mabe ya Congolais zalaka nini? Congolais lingaka soki mutana poto sa eleka ka vanta. Soki nafandi nanga na point nanga na parler nanga na osala émission nanga pour la Congolais brique ya normal ekoki kozala te na poto. Posela awa
awa eza nango epa nanga moko pona congolais briki neti ya normal boy alobi yozo sala émission na mbandaka briki ya normal boy pona congolais ekozala te na poto toza na ba complexe moko na ebite tona ba complexe c'est tout ça na fandi nanga awa na sala nga émission awa Ken osala émission neti na mboka Ken yo siko bolingi na sala nini po awa ba place VIP muta ko signer pa banda ko bangisa bino eza ebele bomo ala quartier na zati bomo na ba mapango na nango na vazenti siko ba place ya ko sala biloko ya ko bangisa bino eza ebele mais na yoka kande pasi mingi bandeko na biso ba sofri na Congo biso toza awa ponza mbapesa biso chance kuna M23 eboyi ba avion ya gouvernement congolais eleka na espace na bango M23 Dieudonné Dieu alobi kuna M23 eboyi ba avion ya gouvernement congolais eleka na espace na bango donc avion soki eleki mopanzi wana ekozwa lansi roquette nde nzambe mitambu ya koboma biso ekomi lisusu kuna nzambe de M23 pe siliki lisusu siko toana bakonzi oyo balingi mpe bavoyage air nyonso bitambola avion nde avion balingaka mpe masuwa te bato wana balingaka masuwa te eya neti bato moko baokaka posa ya avion nzambe bato moko boye neti balulaka keno un jour ngai soki nakomi na mbongo nakomata nde babwingi bakalai avion Seigneur Jésus namona nanga bavoyage ya baprésident te eza pasi namona nanga bavoyage ya baprésident ya monde soki totie na monde mobimba président nini avoyageaka ebele ekozala président pays nini na monde entier président nini avoyageaka ebele koleka baprésident nyonso ya monde wana question bongo soki eye na examen d'etat oyebi ke bato bazwa classe mobimba ezwa réponse question wana pena soki eye na examen d'etat na Congo ke président nini avoyageaka koleka baprésident tout ya monde bato bakozwa réponse yana pena bato bakozwa mais c'est accroché kaka très bien mpona babebe bayebi moto avoyageaka ebele na baprésident tout ya monde na babebe oyo bebe abotami ameli miliki après 3 semaines acomprendre mbala moko ke voyage ebele eutaka awa ti bato bakufi boye soki baprésident ya mboka mosusu nde asi apesaki message kala makasi peut-être information oyo mpe ekutanaki nango mpe ya mosusu ana likolo ya avion siko information yango mosusu ayoka yango na retard likolo ya avion eleki likolo ya avion ata kutu pigeon yango amataka mpe avion boye te ata kutu aigle yango soki kombe atambolaka mpe bongo te moko mpe kombe mpe akendaka kopema mpe oyo abino boopema te boaka likolo nakopema eza te c'est grave merci beaucoup bandeko na ngai moi je pense nasali mwa petit vidéo oyo mpona mawa oyo efrappe biso makambo eleki na mboka na biso Congo esali biso pasi biso nyonso tu toya bana mboka baprison wana biso mpe tokota ya baprison wana donc ça veut dire tokokai mpe koriske mosusu toperdeka bavi ndenge bamaso bakei parce que eza ndako oyo nga nakota wana 3 fois nakota prison wana 3 fois soki namoni bato bakufi na prison soki namoni événement moko esalami na prison na raisonnaka mosusu ke nzambe asunganga nazalaki na kati baokazwa bongo eyaki te esali pasi bandeko batiki biso bacondoléance na bafamille nyonso to bapede bandeko
Donc, on est ensemble. Merci beaucoup, merci. On est ensemble. Ciao, ciao. Dis ciao.